Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mama lobana lisolango batu bayoka yo o ba popula na ba commentaire ba popoli o ba komisa artiste, comédien, Nabiso, Douche, Kapanga, Bakomisi. Yoloba, Bayogayo. Mais en cachette, nous devons Tolito Binisango en poissa. En poissa pourquoi? Tolobana président Douche Kapanga et la famille fait de l'amour. Et président Douche Kapanga, donc ça fait longtemps, il y a une tantine qui vit en Allemagne. Avant en Allemagne, les abenga kibiso. Tantine on attend abengi biso, abengi patron avec qui n'a besoin de biso. Et avec biso, tant à biso. Abandi ko relater biso lisolo abina linga ki kutute et bima na internet. Mais ce qui bima na internet parce que le monsieur est à le plus loin. Plus loin, il y a un monique bima internet tellement ça monta média et fait que bat yo kango et ba mon a peut-être à koki koyo ka soni parce que elo kwa salanga na vie na tikala jamais ko bossa na ya. Pourquoi? Parce que fi wana zalaka copine ya Douche Kapanga. Na niveau ba Congo zalaka copine na ye ça fait longtemps fi wana azan lelo azan mwana Allemagne a umeli mais lelo ndeto azan mwana lemba abotama na lemba et famille na bango za lemba super alingi te to pesa ba détail parce que lisolo ane e baka e badaka e batebele ba e bakango po ekobimisa susu ba détail mais ce qui apesi lisolo o e pa na biso alobi na biso to ya kopanza na media pourquoi? Parce que trop c'est trop. Fi wana zaki copine ya Douche ba ume la kana relation. Mendeka ezalaki oko sa fi wana akomaki na zeni. Vi ba relation mususu so pe Douche zaki nango o fi abande ko ignorer. Fi akomi na zemi kande bat bakoma na zeni. Fi a expliqué Douche que non de na boye na zemi et Douche andima zemi fi wana te awanga na kazemi na ena niveau kutu bozwa idete alinga même pas ko reconnaître moi c'est alela sala nyonso ekota ba famille donc makambo oya oloba boye abi Batista ana ba ayebi yango bande bandeli tina suka parce que tina basuka ana comme ko solana Batista parce que Douche a bloqué presque partout Douche abanda kutu kolinga même pas ko solane même pas ko sentir rien. Et fi wana vanda na zemi wana na pasi na motema mobali ya wanga niyo ozane lokote donc souffrance sur souffrance. Et fi wana kenda na bandenge nyonso ba famille ba kenda na bandenge nyonso pesa bitumba ba famille parce que Douche Kapanga awanga na kazemi wana. Malgré ça eko sala ke 4 mois eleki fi yango kanda avanda na badula baza vie na bango donc ndeko na bango ka ya veni mais akenda poto mona poto tongo ya Allemagne. Bate bele pe ba yebi aboinde totanga kombo. Moi akenda rapoto azonga ka. Et mkonsusu tonton aye parce que ezaki de a deux fois tonton ayaka et a déranger ka en tout cas fi anga lingana était parce que abandé ko vivre na Douche Kapanga et tant ayo yamba lui balé ayo kuta na sou garçon tant ayo ko ya mon Allemagne ayo ko kuta na sou na fi ango mais malheureusement cette fois là ayo ko kuta na fi wana akoma dia na zemi mais zemi ezaki de ya ba niveau ba 4 mois.
Et tant babandi kosola garçon on a continué ko aborder yé parce que bande ko linga biso na yaka boy so na linga ko ezaka pamba te parce que to kuta elobite ke naza moi sina poto to ndeni mais basi a poto bazana bango mais na kuta na ba déception belé c'est pourquoi ya mwana nde etinda kanga na zonga na ya na kanisa kona ko linga puis comportement na yo vi makambe belé bande ko langa ba ebisaka ngasi yo ya mwana ngai nde na zonga kaboye naza vraiment na posa non et la fille abinga siko ekomi da trop tard pourquoi nde na lobano boye na kuta na makambi belé na vie na ngai garçon o na bande ko ebiso ke na viva na ina minito nde na lobano boye na zemi mais zemi ekomi à 4 mois mais garçon na awanga ninga na zemi atikali kutu kondima te boye na boye alingi kuta te loko mon côté et ko reconnaître même zemi o ko reconnaître donc a bloqué nga partout expliquer que garçon a bételé le quoi en réalité il y a vie na bina boy na ngana kosa na boy na ngana lobado na biso bref eza histoire na en tout cas garçon na zaki trop déçu quand même mais akenda ki tant akiri après 2 semaines les gars aye ko zonga isus pas fille wana pas tantino a bétel biso lisolo o aye ko zonga pa na tant azongi pa na binga na lingi okaka malgré zemi na malgré ni na lokolo bi les gars wangani ngana lingio mais ko lingana lingio à une seule condition na linga yo na obala yo mais zemi oyo mwana oyo bota en aucun cas a découvrir origine na jouer azana zemi azana kati ya libumu soki nzambe a permettre que mwana ngwa bimi en aucun cas atikala ko ba origine ya yebi ke yo papa na e nga papa na yo mama na e kotikala bongo en tout cas fille azonga qui a réfléchi parce que malgré ça dès qu'on a mis ça moi c'est bando lingara président du Tchomakasi et yoko sala ke malgré ma démarche na ya makamunyon ba comment ko sala bani na ya libala bani ni makamunyon so et la fille abaneka ko ke ko luka Baptiste ake ko ebisa il est grand temps ebisa camarade na yo. Et en tout cas, sope Baptiste a ebisaka duche, sopa ebisaka ete to yebite. Et ko sala ke fille akenda na epe abala na ya va na famille ba garçon na Congo, et ti garçon na sala e makambu, ayeko kende pota kenda poto zeme comme déjà il y a 7 mois fille wana kenda Allemagne. Ko kenda Allemagne sel pe vika ndeza la raboti na e. Aboti pe mwana mubali mbande ko nga photo ona maboko po aboy to tia po na image ya famille na ye po na libota na ye alingi pete batanga kombo po na ko bebisa image ya famille na ye na minute tolo baboye azana bana misatu o baboti mibale baboti na garçon na mwana oyo ndusha wanga nakaba mwana o photo na zango na maboko bande ko nga photocopie ya duche kapanga okuta ta mwana ngo ye moko ndena ndenga koli boy mukolo okuta na duche en tout cas bat ba benga ba mapasa e ko sala ke fi aboti mwana nzambe pendenga sala makambu na ndenge na yona ebika bano ba wanga na bano abitiki o babwaka ka nzamba lokota ka bango mwana wana le tolo ba boy grand joueur abande ko beta bale na ba club allemand papa bango ya minicho atina mwana na Espagne akoma na epe ko beta bale na Barça D azana epe wana beta bale na banu ba beta bale na ba club ya Catalan abeta na epe bale mwana batu mais soki skoto zongi potolo bali solo eza pourquoi parce que Duche aluka fille mwana mwasi abato abala comme des femmes mariées. Duche akenda ko luka ye na Facebook. Pourquoi? Parce que ceux qui pe ba camarade na e ba mona ki mwana. Ceux qui pe ndenge parce que place wana histoire pena toza ngote fille aibi a comprendre ndenge a Duche ana photo ya mwana wana a comprendre Duche azwaki yango wapi na mwa quelques vidéos ya mwana. Duche atinde la kaye yango na ba messenger na ye que mwana ana za mwana ye azana besoin à récupérer mwana e bandi ko nga boko imaginer penza azana besoin à récupérer mwana na ye et la fille azongi cela mwana na ye sinon te a retrouver mobile ya ndeko na miso mwasi et ndeko mwasi alingaka na ete alingaka te et loko peneti ndeko mwasi abimisa makambo na internet pourquoi parce que Duche atindi ba camarade na ye bakende komona mobali ya mwasi ya ndeko na miso mwasi semaine passée jeudi passé bakenda ki ba moni et la fille a commis nzambe parce que
tango mobali alingaka ene banja yebisaka eke alobi naza na zemi mais zemi oyo eza ya mobali tel mais awanga na ngai e makambo ya garçon na balobi eza nango mpenza ne fete pa mobali wana mais mobali azongisi mwasi mpona koyebisa eke nalingi babuzo bana te na boyango mwana na oya mobali wana kambi mama aloba lingala te mais ayoka français aloba espagnol aloba pe na munoko na bango ya balma donc al mobali batu alingi makambu te alingi scandale te alingi eloko te c'est pourquoi fille abengi biso ayebisi biso alobi boyebisa bandeko nanga partager émission o ekende eza soni tango wangani mutu oyebaki lobi na te elelo ozoya na yo pe atanke mobali obima lokwa yo papa un père irresponsable qui a pigné son propre fils et lolo na habité par quelle magie au surtout qui kamba moko oya nukamba moko okende obanda koluka ke o aza mwana nanga tika ko bebisa foya muninga abala lelo aza na bana misatu mwana oyo wanga na bana na mibale abotina mobali na ye famille na bango bazalaka bien balingaka na bango media te makambo na bango ezalaka bien so nzamba pambola mwana na po nzambe ye moko ndenda sala makambo na ye donc yo oza kutu na droit moko likolo na bango te donc tika eza soni eza pe soni eza pe mawa e bato pena bowanga na bana nani ata parti na ngai sikoyo mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabou. Bon, na likambo ya mwana ezalaki Douche Kapanga awanga na zemi to alingaki yango te papa wana oyo abala mwasi oyo baza na couple ezala lobaki mwana wana ayeba papa mosusu te me na miniti oyo fo kokanisa mpona mwana surtout mwana azosala sport aza pe na ekipe monene oyo ya kombo na niveau mondial aza na deuxième na bango wana oyo mpona okoma motu monene otekama na ekipe ya ndenge na ndenge alors esengaka moral ezala bien nzoto ezala bien makambo nyonso ezala bien condition physique ezala a top koleka ba condition physique nyonso po bakomaka lokola ba machine bon sikoyo na intérêt mwana bakoki kosala ndenge nini effectivement fo balakisa mwana papa na ye Douce Kapanga balobi ke papa na ye yeyo soki bakoyebisa ye mpe histoire ndenge ezalaki non d'avance kutu fo bayebisa ye histoire ya vie na ye ndenge ezalaki ndenge bandimaki ye to ndenge Douce awanganaki ye mpe ndenge papa wana andimaki ye soki eza bongo mutu na mutu akopesa mwana version ya vie ya mwana wana po eza likambo sikoyo na kala ezalaki likambo ya mama na Douce Kapanga tango mobali apotwa ye ekomi ya bango misato me lelo yo mwana koli akomi mutu oyo aza koraisonne lokola machine lokola mutu koleka ordinateur donc histoire ya vie na ye fo boyebisa ye complet ndenge ezali parce que lokola tokóma na net même alobaka langi moko kaka ya extraterrestre akoyoka makambo ezoleka mais sikoyo lokola ayokaka espagnol ayokaka allemand ayokaka balangi oyo bolobi alors na miniti oyo bisika yaza kuna bakongole mpe si batali makambo ezoleka na net bakoki koyeba ke eza ye akoki mpe koyeba mais de toutes les façons akoyeba yango nayebi ndenge akoyebela te mais akoyeba yango wana na mokuse boyebisa ye histoire ya vie na ye complet ye mutu akodeside epuis botya na motu na bino wana soki boyebisi ye histoire complet ya vie na ye akotikala kobosana papa na ye te oyo abokoli ye oyo bavandi na ye ezala mabe
to malamu ezalaki bakozala toujours na amour mpo awa ezali poto mwana ezala ya africain ezala ya nani soki okolisi ye na poto akozala na amour no ntango yo mpoza na amour ne ya kipapa na mwana meme ata mabe ezali me bokozala kaka bien alors bolakisa ye mpe papa oyo abota ye ekosala ye eloko moko te akoki kolinga ye to akoki kolinga na ye te ou bien akoki kaka kointeresse na ye mais amour eza te akozwa ye kaka comme papa biologique yango wana mwana mobali mwana oyo aza na droit ayeba makambo nyonso ya vie na ye sikoyo nasukisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss